Ibe tango orchestre ezopanzana. Nicole Longondo na Kinshasa comment moi son vrai nom c'est Nicole Longondo. Okay. Na Kinshasa ngape na Kinshasa. Ngam na ye na mwana wana. Na keko lukai pa ndana bango ba parents na ngiri. Ngai na vana na ville kepa biso na keko joyer pona zaki na copine te. Na utilanga poto na copine te bo. Nicole ayebisaka ke yaya na keli boso do ya kenda 4 jours avant nga akomera. Anaka doza Nicole to bimana biso concert na kendo kuta bo azate. Ba bisinga kende ko joyer na Bandal Moula côté ba kami kende ke ba Congo. Pembe na wenze balaksinga penda kona kena kuti Nicole. Yaya ndeni bona boy. Na gare na kina Mercedes mo 300 coupe na bino. Na yaya na sepene ya voiture na matango pena. Akenda la tabilamba. Nde photo wana bomoni. Tokene concert, tokoti tovaninga na ye. Ba jibe ba wera ba ye ba pesi biso bambote. Wana ya yebani na jibe te. Ba yebani te mbala moko wera lobi. Ba oyo ba yo kaka acha mo photo yeyo. Acha mo photo bina na mwasi oyo lingaka. Mwasi na kende ko bina ye nani Nicole Longondo. Okay. Mukulu aya tuna ngai na lito onde nini. Wa mukulu otamwa na 500 sec. Wera zo tamwa na 500 sec. Okay. Na kati ya concert wana Sadama alaki bana ba famille so wana ya ba oboja ko ba sango balaki wana. Men zembo wana tobina kanga na bata sarato la batuna Nicole Longondo. Tango esili jibe asololi na ngai. Na kasi jibe atinda mutu na kasi pe chako pe akufa zaki pire pete jibe na tango Nicole bazali bolingo na papa chéri bato ba otala biso ba yebi ke sango ezo circuler ke Nicole ayaka ndingo luka libanga mais je pense que l'explication a vie acha te libanga te eza libanga te yende mutamema ye na wenge oui ndamna ya na ye na wenge donc voilà le solo ko ba créer ke ayi ko luka libanga eza libanga yo mto mema ye na Kinshasa, de Kinshasa, premier concert à Wenge ezalaki awa na poto nga na ye na Nicole Longondo na Dede Monyato ba bonga chef Majunda to ye na ye concert ndela ba amati na podium batikali na jibe. Bolingo na bango ebani mais déjà bazaki na contact na Kinshasa premier contact yango ezaki kini mais na ebise ke ba bima to bima kati. Acha mon voto Jibe Mpiana zaki déjà na relation na ina papa Wemba obie yonne moto tout anzaki papa Wemba na Jibe Mpiana na lobi na yo papa Wemba ya ko beta azano fanatique ya mutu te botika okosa makambo bokosaka bozalaka te papa mais to zaka te mais to yoka histoire musana on na lobi na yo oui papa Wemba ya na ye parce que ngai c'était ma demande yo mto senga po papa Wemba ya na Wemba soko tete tu na ready. Mais vieux, y a un tende ko lo ba ke jiba ko jibe abanga. Yo ka bolanda ngai. Sarah to la s'il te plaît vieux. Ba on est to yoka ba section jiba sala. Oui. Obi makambo baloba ya ligorodo. Histoire jiba mela. Ya jiba mela ligorodo. Yo lelo ovanda na ajo yo bisa so jiba na kisi TV. Ngana boyi parce que jibe hein. Obele comme ça jibe munene. Ni McDonald. Ma problème est belé comme tout autour ya Jibe Mpiana surtout ma liwa. Je pense que yo oza le roi ndeko, le quoi mon ninga ya Jibe oyo oza na ba information ya sûr. Oyo koko pesa biso na oyo tozo lokota na ba réseaux sociaux. C'est gars utai kokufa. Drummer ya Jibe Mpiana. C'est vrai que babi ndeko na yemta tutaka par erreur. Mais bato baloba liwa na ye eza na maboko ya papa chéri ndenge mokile loba na yebite ndenge yo monela liwa ya Seguin na ndenge mona relation ya Seguin azaki na mona papa chéri ndenge po yebeli papa chéri ndenge bozalaka na ye est-ce que akoza na sima liwa ya ba musicien na ye mais maman Sarato avec tout le respect que je te dois est-ce que jibe pena koko kakisi ndenge ya zawana yendenga zawana koko kendo kotanga kisi Jibe non nde bato balobaka o papa Wemba te makamwa nyonso Saddam Mutakabola Wenge j'étais là. Ah bon? Oui Jibe tango orchestre ezopanzana Nicole Longondo
na Kinshasa koma mwana Son vrai nom c'est Nicole Longondo. Okay. Na Kinshasa nga pe na Kinshasa. Ngamu na ye na mwana wana. Na ke koluka pa ndana bango papa wana eza na ngiri. Ngai navana na ville kepa biso na ke kozwa ye pona zaki na copine te. Na utilanga poto na copine te bo. Nicole ayebisanga ke yaya na ke liboso do ya kenda 4 jours avant nga akomela. Ana ke dozwa Nicole to bimana biso concert na ke nokuta bazate. Ba bisinga kende kozwa ye na Bandal Moula kote ba kami kende ke ba Congo. Pembe na wenze balakisinga penda kona ke na kuti Nicole. Yaya ndeni bona boy. Na gare na kina Mercedes pour 300 coupe na bino. Na yaya na sepene ya voiture na matango pena. Akenda la tabilamba. Nde photo wana bomoni. Okay. Tokene concert. Tokoti to vaninga na ye. Ba jibe ba wera ba ye ba pesi biso ba mbote. Wana ya yebani na jibe te. Ba yebani te mbala moko wera lobi. Ba oyo ba yo kakasha mo photo yeyo. Asha mo photo bina na mwaso yo lingaka. Mwasi na kende ko bina ya nani? Nicole Longondo. Okay. Mukulu aya tuna ngai na lito nde nini. Wa mukulu otama na 500 sec. Wera zotama na 500 sec. Okay. Na kati ya concert wana Sadama alaki bana ba famille so wana ya ba oboza ko ba sango ba alaki wana. Men nzembo wana tobina kanga na bata sarato la bato na Nicole Longondo. Tango esili jibe asololi na ngai. Nakasi jibe atinda mutu nakasi pe chako pe akufa zaki pire pete jibe na tango Nicole bazali bolingo na papa chéri bato ba otala biso ba yebi ke sango zo circuler ke Nicole ayaka ndingo luka libanga mais je pense que votre explication a fait acha libanga te ça libanga te yende mutamema ye na wenge oui ndamna ya na ye na wenge donc voilà non les solo va créer que ayi ko luka libanga eza libanga yom to mema ye na